bote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai ndenge nalobaka na bino comme d'habitude soki toye na mboka tolukaka ba congolais oyo quand même basala biloko moko ya bien parce que congolais azalaka na kasi ya mabe congolais yebaka congolais aza escroc congolais aza soki ndenge nini mais tolukaka tokutana mpe na bandeko misusu oyo bavivaka mpona kosala pas seulement promotion na bango mais kolakisa na mokili ke bacongolais mpe ya mayele bazalaka baoyo kota business toza na baminganga toza na bato misusu ainsi de suite yango tokoyamba ndeko moko azoya kuna tokoyamba ye tomeka kosolola na ye toyeba avivaka na Afrique du Sud avivaka na Jobu asalaka nini je pense botendema oza malamu voilà ndeko kombo na yo nani James Kabum nalingi oloba mwa makasi parce que kombo nani kombo nanga James Kabum voilà James ovivaka na Jobu oui navivaka na Jobu ça fait 10 ans 10 ans oza na Jobu nini osalaka na Jobu aza na agence ya immobilier aza na compagnie ya immobilier asalaka vente ya bandako location asalaka vente ya bandako nasalaka balocation soma bandako na vente aux enchères epuis kobongisa kotia mosusu na marché koteka ok oza na 10 ans awa na Jobu oza na vente ya immobilier parce que nakutanaka mpe na couple moko na Dallas je pense que bakolanda ngai bisika bazali baza mpe na domaine wana activité wana obandi yango quand est-ce que oza na bureau et puis ezo évoluer ndenge nini oui bandi activité depuis 2008 nabandaka activité nabandosa na compagnie moko boye ya bamindele alors a partir ya compagnie wana bandosa na compagnie moko bamindele a partir ya compagnie wana sikoyo nde nakenda classe ya makambo ya mobilier na mboka oyo nasilisa nazwi qualification na ngai mpo nakoma a mesure ya kofungola compagnie na nga moko yango nde a partir ya 2010 nde nafungola sikoyo compagnie na nga moko nakomi opéré sikoyo en tant que directeur en tant que CEO ya compagnie na nga moko naza na bureau eza réception batravaille mpe baza lokola baimage oyo tokomona oui obandi ofongoli bureau na mbula nini nafungoli bureau na nga moko na 2010 na 2010 compagnie na ngai ebandi kopéré ok mais avant 2010 nabandi osala nano na bacompagnie mosusu immobilière d'accord est-ce que tokoki koyeba soki awa d'abord na Afrique du Sud ozwaka confiance mpe ya bandeko na yo bacongolais ou bien parmi bato ozwa quand même confiance ezaka bapai te tozwaka susu confiance tozwaka confiance ya bato nyonso tu parce que mibeko ya mboka oyo ezosenga keno osalela motu nyonso tu osala mpona motu nyonso tu il faut bureau compagnie na yo eza mpona motu nyonso tu azala mundele azala indien parce que na mboka oyo tozofanda eza mboka ya bato nyonso tu bango moko wana bakolo mboka baza na baindien me basud africaine baza na bakalati baza basud africaine baza na bamindele baza na bato ya mboka nyonso baza na mboka oyo alors bureau na yo il faut ezala koyamba bato nyonso tu bacongolais baza na bango me omoni biso bacongolais baza topesa bango mpe trace parce que bacongolais nyonso tu baza ndenge moko te okuta mpe oyo ya bien okuta mpe oyo ya mabe ezala ata na bikolo mosusu okuta mpe kaka basud africain mpe ya bien ya mabe mpe bazala kaka biloko wana eza partout mais topesa trust topesa bango confiance soki baye tolingi toyede bango tolakisa bango keno tala mosala oyo kosomba ndako na mboka oyo ezosenga boye mais sikoyo bandeko na mosusu omona sikoyo keno apréféré mundele mpo amoni poswa mundele mais mundele mosusu mpe aza escroc bien que yo moko oza demi mundele bien que nga moko naza demi mundele mais apréféré ake pas mundele mais mundele aza na même certificat même qualification ke ngai o ngai naza nango parce que biso nyonso toke classe moko omoni tosenga bandeko na biso fo bapesa mpe biso confiance ntango ozwa libanda yoka nanu ndeko aza libanda alakisa yo ndenge nini asalaka makambo libanda voilà James nalingi opesa numéro na contact parce que mingi soki nazobima libanda ozwi motu obandi kotuna pesa nalingaka opesi numéro oyo yambaka yake soki motu aza na posa asomba ndako na Afrique du Sud mobimba bien kana Jobu te Afrique du Sud mobimba ok asomba ndako asomba lisusu nini osombi ndako
location zo faire louer parce que bato belé na Congo mon botinda bana ba otanga kotoyo ouais autant ozo tinda bana oyebité place nini ko bato belé ba souffrir na mboko yo eloko zo ba bato na mboko yo eza loyer ouais donc otinda bana kotoyo oyebina place nini bana bazo ya kofanga te ouais bon ya on ça l'appelle location ceux qui peut ozo ya ba conférence ba nini ba booking net à place toza boy to ça l'appelle ba réservation OK transport toujours à partir aéroport to yé toujours aéroport to même place oyo to saleli yo réservation to saleli pour éviter ko na mboko mabe parce que ngamo pas seulement escroc awa pe bazo boma batu ko ya ko kwea na batu moko boye basali yo mabe oh ouais et puis comme ka ke ba Congolais ne ba teki biso ba Congolais ne ba teki biso mais biso pe awa ba Congolais to zangi moko te ça peut ba mususu ba omeka basala makambo selon mibeko ya mboko parce que zo fa merci numéro de téléphone dia numéro nanga eza 83 T au bandi plus 27 Baoucha 27 oui Baoucha 27 oui plus 27 oui tout bien 0027 oui 83 oui 587 oui 52 65 encore répétez en haut 0027 oui ou bien plus 27 83 587 52 65 merci James merci de vous laisser merci c'est bien bon année okay. Bon retour là. merci merci aussi bandeko balandi chaque fois tokendaka na mboka tokosuka kaka ke ba congolais ba escroc soki congolais moko a émerger azali ngai tambo j'ai mission de les chercher yango moni na ba agence na la kisaka bino batu na ba immobilier na la kisaka bino batu na makambu o ba médecin na la kisaka bino batu tout congolais na domaine na ye yango na lobi awa tango toke na yo ville na conférence babenga kibiso balakisi nga weze moko babengi Gambela yoka ndinga na zotu na mutu amemaki nga na lobi mo papa ya pe batekaka na Gambela parce que Gambela ya awa eza lokola Château Rouge Matonge pona ko éviter que baya envahir biso papa ya baba na kotekela biso biloko na biso. Et ça pour la promotion. Si nous voulons les changements, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes. Tolongola mité mamabe. Olingi de quoi évoluer te. Panya akrable au professeur moko alobaki na ana conférence. Na lobi yo moko ozana totem ya akrable. Voilà bande konangai eza musala. Gotika la brancher parce que masolo ezoko. Eza musala bandeko na ngai yango ozomona toko changeaka babisika pona kosolola na bandeko ndenge tomesana kosolola tozomona pe ndeko moko awa azalaki na kati ya masolo oyo mais to préférer pona diversité to solola na ye na mwa Swahili tokoka koyeba nini ba Congolais bakoti ko retenir na milulu oyo ya munene esalemi na Johannesburg. Tuzomona ndeko moko. Jambo ndugu. Jambo sana. Bazima? Bazima kidogo habari yako? Bazima. OK. Pourquoi nous rencontre il y a hapa ya Johannesburg? Ndio. Est-ce que bandugu benye kwa Katanga? Ndio. Grand Kivu en général? Ndio. Banezi kuretenir nini na kui rencontre ya Johannesburg? Asante sana. Natumainia ulifikiria mzuri sana kubadilisha vile vile msemo kwa hivi wa ndugu zetu wenyewe kwa province oriental, Katanga, Grand Kivu na wale wote wenyewe kusema lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha tukufu pale mjini Kinshasa, wapate kujua ni nini tulikuja kufanya hapa. Hapa wakati tulipokutana hapa, tulikuja ni sababu ya mkutano wa kuweka en place ile wanaita kamati kubwa ya uchaguzi wa kandidati wetu mteule Moise Katumbi Chapwe. Na akaleta mipango ambaye itakaileta maendeleo katika nchi yetu ya Kongo, sababu wengi katika kule nchini kwetu Kongo walikuwa wanajiuliza mipango ya Katumbi ni nini, ni kitu gani ataweka pa nafasi kwa kuendelesha Kongo yetu. Basi ilikuwa ni wakati maalum wa kuleta hiyo habari, hivyo ndugu zetu wajue kama ule bwana vile vile alianza kusaidia Katanga na kuendelesha Katanga, sasa anajitahidi aendeleshe Kongo yetu. Na ile Kongo ni mpango mbalimbali sababu hatuna muda mrefu na wewe uko narudia sasa hivi na mimi nisikia kama utarudia hivi haraka sana. Basi ni mipango ambaye
ya maendeleo ya Kongo yetu na kukusanyisha wale wote ambao wanamsaidia katika vita ya ule uchaguzi, sababu watu walikuwa wanadhania kama yeye hataki uchaguzi, kumbe yeye anataka uchaguzi. Sababu nchi yetu ni ya kidemokrasia, na kidemokrasia ni kuchagua ule mtu ambaye mnamtaka katika maendeleo. Kwa hivi tunajulisha wa ndugu zetu wote ya kwamba hii ambaye iliyopitikana hapa wataipata katika mabarua mbalimbali ya Kiswahili ambaye tutatraduire vile wanaita katika lugha ya Kifaransa kutraduire. Kutakuwa vitabu vya Lingala, kutakuwa vitabu vya Kikongo, kutakuwa vitabu vya Kiswahili na kutakuwa vitabu vya Chiluba. Kwa hivyo watu wote wajue ya kwamba mipango yote mbalimbali ya uchaguzi wetu Katumbi iko tayari na tuko katika ushindi. Asante sana ndugu. Bon, ça va, kaka boina lingito solo la mwa mukie ya Daniel Basize Sili nini ba Congolais ba koki ko retenir na rencontre ya Johannesburg. Rencontre ya Johannesburg na kanisi ko la musape bandeko bazana kisasa pamba te babetaka sete bonga nyonso bango baza ko milengela na élection le 23 opposition bazo sala yango te mais tomoni Moïse Katumbi abimisi ay programme azapre azokita Kinshasa mingi loko baninga bakiki kokanga Katumbi andima kita Kinshasa eloko susu na kobeta sete etungisaki biso moke na kotala te mayema salami na Johannesburg eza pone kunda rassemblement to po kunda Félix tozubiyami te Katumbi alobi rassemblement kotikala ka rassemblement yena Félix baza bandeko baza na likambo moko te bazobunda bitumba se yoko bitumba kotalisa mboka ezwa mbongwana bitumba kotalisa te Congolais azwa kimia bitumba kotalisa te Congolais lobi akoma moto ezala motuna moko ndeko lézère soko tunyango bandeko na biso bayi politique ya majorité Congolais liaka mbala boni bazomisaka motuna te balobaka Congolais liaka lelo bandeko bakokufa pona kolia toza na Jubek nde balobaka mais tomoni kolia loko pamba ngungezali te na mituni boni bayeba kokamba biso bazata na likanisi wana te tale siko tozali awa na kisasa ezali te mais bayaka awa bayebisi ngai ke bagouverner biso bayaka awa bongo likanisi wana eza te batongeloka boye na bamboka na bango tale loko Zimbabwe mutatongia mboka eza kokufa eza mawa. Mais Daniel Safou parce que oyebi koya na biso créer ba polémique mingi hein. Bon, ils ont battu les qui ont fait toutes les émissions. Il faut attendre pour que Batou Bachaïka. Mais on n'est pas là. Daniel, est-ce que vous pensez que des marches à Moïse Katumbi et Kosimba et détermination, parce que dans mon acquis avec une forte détermination. Détermination et Kosimba pour na kobimisa ba Congolais na Bombo. Et Kosimba pambate atalisi boni na nzela na ye na likanisi na ye alingo doté Congo onga na bengaka plan Marshall. Moïse azo alobeli biso na Johannesburg une fois comme président de la République a mobilisé 100 milliards de dollars pour la relance économique. Moïse Katumbi albaza na opération un toit pour un Congolais. Otomonaka kala onel izalaka soute banda kwa banda le tongwa maka ya le temps tatongaka Moïse a ko ya susa makambo wana. Moïse Katumbi atalisi souci penda ye état de deux kota na mboka izali programme na ye atalisa ngo ba Congolais azana baye ba kolinga ye azana baye ba koboya ye eza bitumba ya démocratie. Mais pour na kotala ngana za journaliste na wiko pesa bala mo jugement de valeur na ngai. Oui, Daniel Safou, parce qu'il faut nous Jacques Ndala, on n'a pas beaucoup plus de temps. Une question. On peut répondre Nina Bandeko Bakolo Baké. Vous ne pouvez pas aller appuyer Moïse parce que Moïse est étranger. Bandeko Bakangano Likambo. Biso te ko appuyer Moïse. Biso Moïse a invité Biso. Nous lenge moko abengisi ba journaliste ya France, ba journaliste ya États-Unis, ba journaliste à Londres bazalaki. Mon mboka Moïse atali ete
boni na kosala likambo bongo na bengisa bayimboka te nda bengisi biso abengisi Daniel Saf abengisi Mokebai abengisi Serge Kabongo abengisi yo Jacques Ndala abengisi bayeba kobunda na mboka na bosolo nyonso toza ba journaliste oyo lolenge ya ba journaliste nyonso te babakisela biso mwa préfixe journaliste engagé na komba ya mboka kokenda kokufa moto azali netre ndenge mboka eza kokufa aza mabe po kozwa position biso tozwi position na yo nakanisi Eliezer na ngai na Mokebai eza position ya kodefendre 80 millions d'habitants toboyi na biso baindividu invité biso lokola invité biso eza na nzela musala eza na nzela politiki te eza na nzela musala na biso tozalaki ya kilikili ya bato bapolitisien baye basigné acte d'engagement biso bajeunesse tosigné acte d'engagement te mais abengi biso mpona musala toboya musala bana na biso bakolia ndenge nini basi na biso bakozala ndenge nini. Merci Daniel Safou. musala nde mute esala on va continuer tika ete tozwa Jacques Ndala parce que mais avant nazwa Jacques Ndala Eliezer toza mibali mpona loba te toza mibali ya solo soki bato bazoloba na bango mekeba mingi baza bato aner azofaçonne bango nde baloba na lokote ya français les laboratoires de l'ANER injectent makambo na opinion soki bino na opinion oza mayele te babia Daniel kolabo Eliezer kolabo o basombi bango te bato basombaka bango bayebi bango basombaka bango lokola na wenzi bayebi Chibala te bayebi Sami Badi banga te bayebi Mubake te bakende kotuna bato basombaka moto lokola ngai bakosomba ngai te. Merci Daniel, merci. Il faut tozwa Jacques Ndala Jacques ko oyebi ke yo tango nazaka na yo na plateau nazaka moi bien parce que exact quand même équilibré Jacques ko ozo sala na yele ma yes ko mulaibo yo azotala yo moko ça pose problème ça pose problème. Voilà bandeko balandi ezalaki bongo Daniel Safou oyo auti koloba nako zwasko Jacques Ndala pona apesa ya ye mwa muke parce que yango boko zela Jacques Ndala Jacques Ndala Johannesburg Assise et Salemi est-ce que yoko pesa biso idée ya nini ba congolais ba poti ko retenir na Assise ya Johannesburg. D'abord na beta c'était makasi oui awa ngai parce que problème ngai ngana ye awa invité na personnalité na ye pe na kombo ya MRPCT bato bango bien bandeko ya MRPC soyez tranquille je ne suis pas venu vous représenter ni prendre un engagement na kombo na bino parce que MRPC ezali mouvement citoyen engagé na combat eza ko bunda pour la alternance na mboka na biso pour le renouvellement de classe politique. Alors ici na une personnalité c'est à dire que ndeko na biso bato baza congolais tu vas avantir aza congolais Moïse Katumbi azali congolais donc ndeko na biso Moïse Katumbi a bengisi biso kwa moni musala tosala na mboka amoni ces gens là ils parlent ils défendent le pays baya bayo ka programme na ntambo seko sunga bango netinga bongo so peut comme je dis ba on peut soutenir Katumbi non te so il va soutenir ye na koya na koloba je n'ai peur de personne pour mutu mota lesanga vous comprenez so on va soutenir Katumbi na kosala yango librement. So il peut aussi attendre que bon, tout ça mouvement monsieur soutenir, on va le faire, mais pour l'instant, on est venu juste entendre qu'est-ce que monsieur voulait dire devant la presse, devant les citoyens RD congolais et Toye Loki. Qu'est-ce qui se passe au juste? On a un Moïse déterminé, un Moïse qui est prêt à rentrer à tout moment, engagé. On a un Moïse qui est lobby. Deuxième aspect des choses, moi Moïse qui risque de nous ramener l'ancien système au pays. Ça m'a choqué. La décision est de l'autre voté, Moïse a tout le président. En tout cas, le gouverneur il y a Kabila. Il y a ministre Kabila. Parce que si tu as Moïse, en tout cas, ceux qui peuvent voter. Non, je dis sincèrement, le programme il est bon, parce que le programme c'est les programmes, il reste à le mettre en pratique. Mais nous avons vu autour de Moïse, en tout cas, ministre Akala, gouverneur Akala, député Akala, quand même, oui, il y a mais si on nous amène les mêmes têtes, en tout cas,
il va me trouver devant. Merci Jackie. Comment on a dit na police, na huis clos ya Yona Moïse. On posait qui même question, je pense qu'elle répondait qui yo. Attends, ceux qui ont dit que le gars comme huis clos. Attends, en même temps, le police c'est moi et Moïse évidemment. Ouais. Mais ici tu as devant média. Ouais. D'ailleurs, bon, chacun sonne Moïse Ning. C'est pas pour le bien. Mais il faut pas la bataille. Non, non, nous on est vraiment, c'est-à-dire au Yébinga. Je pense que le lot de couvrir là. Je suis quelqu'un de tic au tac. Moi je suis pas lâche. Vous comprenez pas, on peut bien. Bah il que ninguém zawana, bah tout le monde a les réseaux sociaux. Donc ça va là, bani faut mettre ma solo na solo. Tozi bon monter. Alors on est tu le temps là la libanda. C'est bien. Ma belle là, tu retournes à la libanda. Non mais ils avaient on a vu chambre à 2h du matin. Donc ceux qui m'ont ça la ninguém là. C'est vrai. Mais en tout cas Tozi bon monter. Mutimunye azu chambre. Allez ya beteli. Donc les gens ils rencontrent des choses, c'est grave hein. Et quand tu veux bien monter, hein, dans le ce qu'on a vu, et les airs toujours en Kinshasa, on va marrer l'émission, on nous fout de l'outil. Et puis ah on voit citoyen. Mais ah toi maman Moïse, comment aller? Ah je sais Moïse. Non non toi qui était, il est mort Moïse. Mais évidemment, on a la sincère, ceux qui m'ont allé à Bolia, mon coup dia yao. Na mtu mmoja c'est mbote, moi pas mais coup dia yao. Hein donc kama katumira nipatia franc pesa, makuta. Mimi ngeikula. Sasa nipatia makuta. Sasa yama moni. Kama yama mpesha makuta, ninga jebi kula mene nga jaka bichi donc njumbo nao. Donc soit précisément on a on dia. Donc mais pour l'instant en tout cas tout à la sérieux, soyez juste pour entendre pour représenter un peu moi société civile moi souvent. Bon, quelle est la chance parce que nazo mona Daniel alinga koyoka makambo mungu te azoko tawa. Quelle est la chance que vous donnez à Katumbi? Non, Dani, Eliezer, oui. Tu sais, tu vas distraire. Ma distrait ma casse. Ouais. Les lots na République démocratique du Congo. Ouais. Au Kabila Zobo pour le Maol. Ouais. Au Kabila anime même sur l'élection où il y a Mbutu Mbutu. Ouais. Ce qui dans la tune de combattant question tellement élevé il y a l'homme na Nabi. Oui, mais ça en est en so Kabila quelle élection de token boy. Puis on doit non élection sans Kabila bon ça va. A tiens Mbutu ma casse quand élection na token on a peine machine à voler là. Ouais. Aleki c'est Mbutu Aleki. Prends les amis. Maintenant question. Dans la condition totale la seule personne qui peut d'une manière ou d'une autre compétir et créer la confusion dans le cas de Kabila, c'est Moïse. Il faut qu'on le sache. Ouais. L'unique personne, elle a un moyen pour de mon yango, elle a ma coquille, elle a ma stratégie, il faut le dire maintenant. Que toutes les personnes, quand on va tricher, que a témoin, a moyen impliqué dans l'union. La seule personne qui peut créer la confusion dans le cadre de la famille politique de Kabila, c'est Katumbi Tchapwe Moïse. Pour moi, tant on a monnaie dans le cadre, c'est comme ça. Donc, il ne faudra pas qu'on soit des lâches. Je n'ai pas dit pour l'instant. Donc, c'est en fait ça. Donc, mais au moment voulu, s'il faut, il y aura des candidats. Je salue, n'est-ce pas, par la même occasion, président Félix. Tu le vois en tout cas, la qui n'est lobby, voilà, plateforme rassemblement, les plateformes électorales, bravo, parce qu'il y a un lobby qui a des généraux de Salina Binon. D'ailleurs, Koutou, Moïse Katumbi s'est déclaré candidat avant plateforme et à solo la Kina Félix. Voilà. Pendant que j'étais à l'aéroport, puis ils en ont battu bakota kamakambo. Tu sais que tali battu bazo sala makelele. Ils ont battu bazo kota makambo ba éviter. Et bandeli wapi esuki wapi bayebi makambo rassemblement te kaka bango wana kofinga Félix awa collabore akeko kuta na Kabila linga comme premier ministre ozo teke bemba papa na ye. Ce sont les mêmes personnes mais les gens oublient vite. Alors Daniel oza na quelque chose à compléter parce qu'il faut tout qui ça tokende ta musu ko kabane musu bon biso ba Daniel safu penga mukile ba na ngora et wala bena ko pa Tshisekedi mona Tshisekedi hein le roi Félix donc c'est pas nous tu peux trahir Félix jamais. Tu peux trahir le coup. Mais tu vois que adversaire en face na biso azarisé. Azarisé, azana bambongo na zuna mboka et consort, il veut nous manipuler. Tala mboko to, mboka kitoko. Et basengi président démissionnaire démission. Ouais biso kuna mboka combien pombolo, président zobo ya démission. Et puis oyebi lisusu Zuma parce que tous en Afrique ici. Oyebi Zuma tant que bazolo banaye qui a démissionné alingi a manipulé armée. Oh voilà au moni makamunga na linga dina sala na armée. Chef d'état-major Abinia l'hôpital là monsieur, nous servons le drapeau. Nous servons sous le drapeau de la République et non l'individu. Et zalamba la souka otanga biso. Lobiso yo démissionné tetali yo.
bakomi na niveau moko ya culture ya kolinga wana toza na Afrique en Afrique ouais. en Afrique Ouais. en Afrique du Sud au sol Daniel, Eliezer, nayebi te so mamalo babino nayebi te so bozo occasion boyoka ngai. Ouais. Kabila na régime na ye, j'insiste. So basali 10 ans, 15 ans, 17 ans na pouvoir. Stratégie na bango ezalaki ne bavanda wana na laboratoire na bango. Ouais. Nous allons objectif stratégique c'était appauvrir la population congolaise. Voilà la Ah, comme pauvre. Et comme puis, un père Noël. vous avez monté. Donc, na RDC, sur le niveau de pauvreté, on est niveau de misère. Le peuple est misérable. Ouais. Et c'est une stratégie politique machiavélique évidemment. C'est-à-dire qu'appauvrir la population pour la manipuler. Il y a un zomona, on a mis ça à pour la 3 000 francs, Notre-Dame, 3 000 francs. Évidemment, les gens sont pauvres, quand on a la banque. Mais frère, vous avez raison, parce que vous avez 3 000 francs pour Mali, après le Bossan. Donc, voilà. Sportif, je t'informe que sportif, après vous savez, sportif. Nous sommes en marche. Nous sommes en marche dans tout le monde. Donc, comme même Bende, quand on est sportif. Le sport est un état d'esprit, c'est psychologique. Le sport est une technique. L'art martial, c'est une valeur culturelle. Il y a haut niveau concernant la montée. Donc il faut qu'on arrête de manipuler le sportif. De toute façon, un vrai sportif ne se laisse pas manipuler. Merci. Oui, un peu rapidement, Daniel. Nous avons une jeunesse internationale. Nous avons une jeunesse nous avons une jeunesse internationale. Nous avons moins respect belé. Moi considération tant bazoloba. Tant bazoloba la Daniel Safu. Zala moi ba réserve. Descendant Mandela. Descendant Lumumba. Puis d'une fois arrêté pour la moi si n'était pour la moi n'était pour la Congo. Il faut respect ça la moi muke. Il pas critiquer ça va critiquer. Bisoto et awa. Bon ceux qui t'ont commis bata Moïse Katou Mabeza. Et l'homme ceux qui t'ont Félix Mabeza. L'homme s'appelle la montée dans de Moïse Assali. Bandi bassis na banane bassis ici ba pesi parole te na ba homme de terrain et divini pour le bon terrain ils en nini qu'est-ce qu'on peut faire dit en nini je n'ai pas aimé et soulever un aspect mais il y a un monsieur dans la salle qui a surgi devant Moïse na katia salle américain un américain marine américain d'origine congolaise il y a RDC à lobby Moïse donnez-nous l'anglais, donnez-nous ce sont en nous il faut qu'on ait des armes. Dans la salle devant ce monsieur Moïse a dit niet. Ça vraiment je salue. Merci Jacquina, merci Daniel Safu. Merci Nabino Bandeko Balandeza l'ambiance voilà parce que ceux qui te lobby à va continuer. Les autres la carnivore. Merci. Oui, on a des collaborations bosunga mtu ale. Azana biso azon cadrer les seuls congolais qui est ici. Ceux qui viennent en Afrique du Sud. C'est tout na ba connaître ba o eloko to éviter bandeli wapi zusuka wapi foko luka bande kona les nana lo beloko moko ya muke kaka ouais mais ba tu faut pas yeba rango ke ndenge to za na Congo wa IDPS za na ba précédent na ba antécédent historique IDPS za na ba martyr osala na IDPS za na repère historique nyonso to kosala na Congo en tout cas sans se référer na IDPS espoir des aramo mobulu. Merci. Moïse Katumbi la conférence. Merci Daniel. Donc, to continuer Bandeko et za musala. Ba polémique. Ce doit qu'on atteint. To beta nanzoto na boulot. On a journaliste à danger. To beta nanzoto na boulot. Hein? Journaliste eza matamate, eza moulaïté, journaliste eza libumuté. Boulot. To e banane nanzela wana. Lisa c'est bête à quand dimana caméra ton dimayo. Hein? Ce n'est pas journalisme sans risque. Journalisme avec risque ton dimayo. Merci Tozani.